Amen libota. Témoignage nanga oyo za elekaki na 2018 mokola suka na salaki pona visite pona ketala papa na kini. Mais ezalaki penda prévité pona kende pa papa. Kaza malade zwaki nga na Luanda, sana souffraki penza ya ko souffrir. Kolia na zokoka te, kokanga mema ta sentir na koki kokanga te, kotambola monga kokoka te. O kende boye balobi opération, zonga boye opération. Kende boye opération vraiment na sukaki. Na yeko sola na papa, papa na musuni ayebi singa kete na kobunda poto bimanoka Congo. To bimi Congo papa, to komi na Congo makambo changer. Ngamu na kena makambo opération mais na ke kuta sous problème sous familial. Na problème familial wana babike obligatoirement na bana ba utangola, na ba papa na famille tuezawa photo kende kotambola. Na binga na yel jama kamsona na pasi bo mema susu kuna. Soki boko memanga kuna bo permettre nga nanu parce nga fona koma ki na kutana papa. Moko ya ba famille ça zaki wana samba kana bisote mayebi loba alobi na moment o papa sana banza ngungu. Ezalaki na banza ngungu. Na bi bon etanke papa sa jana banza ngungu c'est que li kezali. Na longwe sika na zalaki papa na ken église moko babenga ka ya Loma de na yambela pele lobesika wana. Na ken na Loma de na kuti batute église kaka. Na koti papa na zui offrande na 10 na tena na kasa kesi wana na matili kole tumbelo ezalaki na karote na zui mabele tumbelo na tiango na poche na ngai na ba poche na pakoli yango na nzoto na kate tumbelo na bando yemba 7e trompette na yembi 7e trompette na 7e trompette tozongi tant tozongi papa tokenda kesi ke sengela ki tokende musika bato bayebi nkamba banzela wana nkamba musika kuna tokomi kuna tokomaka kwasi 12h tokekuta bandeko bazosala bandeko na biso libanda bazosala bazosambela balobi biso tosalaka makambo na 12h te po eza era losambo bozela tosoki tosilisi tozelaki bango papa tant kaka bango babimaki de repente ngamu na ye Congo sika namoni appel moko benga numéro inconnu numéro abengi numéro masqué na yambi boye amen amen kimezali na abi papa kimezate nazo solana nani abi importance ya koyeba mutozo solana na moment oezate mais komitungisa te siko zayi nkolo amemi yo wana pa moni sa grandeur ya église oyo amen amen na bi papa za nani to zongisa matondi papa pesi lipamboli apesi sisa kati directement kati téléphone na récupérer téléphone pour na graver numéro suma mon na rappelango numéro masqué moyo gravango ezate na lobe ezanani bonatika likaka wana lo yembo 7e trompette kitelinga na nzoto papa tange komi era kokota famille to ekoti na zalaki mutasuka na kota nazo kota lokolo pamba kaka na chaki papa na lukaki guerre na ndaku wana abimi alobi bo bimiselanga mwana na kati awa batuni abima pona nini parce que biso no sotoye poto solola alobi na ko solola na bino soki bo bimisiye na kati sobo bimisiye na kati tenga na ko solola na bino te ko bangela taki ndeko na bino na binini kasiti tangu ba famille chetembe alobi soki bo lingi bo ke na bino nde famille yaki ko tosa ba bimisinga libanda alandinga na sima aye place na zalaki atuninga osambela kana église nini na zui photo papa zalaki na kingo na lakisi na sambela kana église oyo alobi tango zokota ilonga papa oyo mutebimaki awa amen papa wapi alobi papa oza na photo bandeko esengo ebongwana kinga ekolele ebongwana kinga esengo directement loyembo na yembi na neto longwaki pona longwa wana avana zonga na mboka ngola na lobi na kozonga boyete fona ke kozongisa matondi papa na tuni programme batambaza ngongo ebisange papa sa zongi na kini na ke kini papa objectif emema kinga na kini pona solola na papa et puis na tuna papa soki na koiko leka na hôpital po ba opérer ngai papa zwaki tango solola na ngate tango na komi kaka papa ayebisinga tochana lusambo kolwa kosunga en tout cas na découragé kinga na witi musika na problème maladi papa lobi na ngelo côté ce qu'on a kosala ni na ke na hôpital to na zonga na ngola découragé mezwa kinga yi tango na zobi ma papa yambaka na ebite soka zaka wana mena terre na série wana zaki na j'espère anunga 33 bisi tango na zobi ma basali o bazaka libanda moko abengi ngai ayebisinga witi papa po zobi na mawa pona nini na bité loko na yaki na expliquer papa pesinga tango expliquer ngote amen libota alobi ko sala na kobanga te kende papa ko ya ko visiter yo
na kei na lobi na kopesa réponse ni pa famille pour na kazu na ngai ya opération et tant que papa lobi l'autre côté mais tant on a bimi na porte ya nunga chamana liboso na zwaki ya papa ya musuni abengi nga lobi papa prophète ya lobi nini na lobi ka prophète ya lobi et l'autre côté mais na zongi seka matondi papa ye moko na musuni na lobi to zonga ba kosala opération te na lingité toke de soko kufa ke kufa na kaka kuna papa na zonga ki na ngola na yebaka ezalaki un certain texte à faire na koma texte à faire na 10h na kati ya Luanda na ba 14h na kema sanjoli na sapudoji vendredi na butu vers ba 3h tozoke na 4h libota ndoti ndoto te papa ta ami bombi tokobosa na kayete papa bombi elongi mena sebo na zomona kezaye papa ye abandi ko sala ngo opération sans cicatrice amen. Papa bandi ko opérer ngai papa ye lokola infirmier na basani wana ba infirmier bayaka nango papa longole loko longola moni abano mata ndeti ndoto mendoto te nazomona ye penza boye papa keyi na tongo na ngwana kata na lamuki directement na église na ken église na eke expliquer ba papa ba yebisinga ye moko ezalaki motinda mite noir j'étais mais ye moko ko opérer yo amen libota. C'est pour ça que l'équipe de papa, pour nous agradecer que le besoin ça est langaye. Maintenant ceux qui vont là papa, te bongi ça qui quadre pour nous payer ça papa. Amen. Mon brick ici, ezali yawe. Bobeleye. Oyo za quadre, te bongi ça qui pour na papa. Papa na kata quadre oyo, tozomona image à montrer. Mais na kati ya montre yango papa tozomona drapeau Angola na montre tozana 15h33 papa montre so total ne papa autoté ya awa de 1995 à 2025 tokokisi déjà 30 ans na liloba papa or papa so ki tozongi na simamboka Angola etambola ki ndenge papa lingela kité totambola ki presque na kobunga nzambe mais na 30 ans etant que mission ya Jésus bandaki na 30 ans biso pe tozana kondima papa ke ndenge tokokisi 30 ans na Angola siko musala ezobanda papa tosuki wana te papa egi elekaki na 33 eza image ya mission papa Jésus yaki asalaki mission da 30 à 33 ans nde papa oye oyeko continuer na 33 ans likolo même ate siko vani na nunga oyambelaka na nunga yango tobengi yango na 33 avenue anunga 33 bis amen tolongo na te papa oyo eza image ya oyo eza image ya maboko papa totiki mboko na maboko na yo limbisa biso na mabe nyonso tosalaki toyebi ke totambolaki ndenge yo lingelaki te totambolaki na maboko tata na maboko ya yeyo te Koranga banga te eto nguba makasi ezali epai na yo tandela seye nzambe na biso Eko
Mundina inoba ukukiko la bikolonio sete tale la kase yawe ijoka nembo. Povo de Deus, apesar de que estamos a correr com o tempo, mas de uma forma resumida, o nosso irmão testemunha a Deus porque tinha uma situação de operação. Portanto, pela operação que ele tinha que fazer, ou seja, tinha que ser submetido à operação, uma vez que tinha complicações, a saúde mesmo estava extremamente agravada. Achou por bem ir na República Democrática do Congo para ter com o profeta Conde Paulo Dominique. Chegando lá, a família também já tinha outras preocupações. Por essas preocupações, a família havia achado por bem ir numa outra igreja, que não vamos mencionar o nome, no intuito de poderem resolver aqueles tipos de situações que a família padecia. O irmão disse, não, primeiro eu vou chegar no profeta. Graças a Deus, o profeta também estava lá no Manzagungo, e nosso irmão foi ter com o profeta, deixou apenas ação de graça. O profeta lhe disse, não tenha medo, Deus vai operar. Deus vai estar contigo. O irmão tropeçou. O irmão queria para o profeta lhe profetizar, para falar se pode ser operado ou não ser operado. O irmão tropeçou bastante. Ao sair pela porta, um sempre disse, não tema, o profeta vai te dar assistência. A família também ligou, ele disse, sua de ação de graça. Quando voltou para a sua casa, teve que depois ir ao profeta no Kinshasa da mesma forma, lá no Anunga, na altura, em 2018, a abordagem foi a mesma. O nosso irmão estava bastante triste. Voltando para casa, ele está a lembrar-se muito bem. Lá, por volta das 14 e tudo mais, era como se fosse um sonho, mas não é sonho. Parece uma visão êxtase, era extremamente complicado. Viu, o profeta Conde Paulo Dominique chegou com o jaleco medical, chegou com aparência de médicos, como se estivesse num centro cirúrgico. O profeta tinha as pinças, tinha tudo, começou a operar, removeu as comorbidades que ele padecia, removeu as situações difíceis que ele tinha, automaticamente o profeta operou ele. Depois de operar, ele disse que é uma cirurgia sem cicatriz que ele nunca viu. O Senhor lhe deu a paz. Ao regressar com os seus familiares lá naquela igreja, o irmão que estava lá, os pastores lhe disseram que não, esse irmão não pode estar cá conosco. Antes de eu falar, eu tenho que sair, porque o irmão havia obtido dentro dele, tinha algumas porções de areia da igreja do altar. O Senhor lhe acompanhou, o Senhor esteve com ele, fez com que não pudesse conseguir fazer nada enquanto ele estava lá presente. Lhe perguntaram, mas quem é o dono da igreja onde você reza? Automaticamente ele mostrou o profeta Conde Paulo Dominique. Todos ficaram admirados, todos ficaram maravilhados. Hoje ele está bem, razão pela qual passou em frente para poder render graças ao nosso Deus, e presenteou isso ao profeta para mostrar como Jesus começou o trabalho aos 30 anos, e há 33 anos morreu. Assim como o profeta tomou posse, o povo de Angola andou fora do pensamento de Deus, andamos na desordem, mas agora pedimos ao profeta para que possamos voltar no seu coração, de forma que tudo possa ocorrer bem. Amém, irmãos em Cristo. Amém.